Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Vous bien grâce à Dieu. Nena tout nabino nani loro déjà comme là na bete la bino. Nga déjà comme là nga non témoigner. Nanda kukande tozala bon couple na discuter ce qu'on a mobile nanga. Na habite so nani se comme là so boza bo se manifester na ba kena zanga mote na situation ana. O discuter na mobile no o stili ko kanisi bilo no biozo kende. Mobile no tunyo mama, okende wapi? Na lembi ndako yo, na lembi, jane manga funa bimara na ndako. Oh. Na tiki bana. So na zui place ofanda na oya ko récupérer bana nganga na kinga na ofanda swate. Okanisi pe biloko na yo. Osimbi mwa saki moko tete biloko te so ipe liputa e so ipe na nini. Obi. So mobile te ma bondeli yo mingi. Fanda olingo kende wapi? A bondeli yo lembi ako motalura abwe. Okanisi biloko na yo obimi libanda. Etombe sko na pokwa. Comme ce qu'on raisonne, non, kende wapi, place au kende zate. Au bengi 2, 3, 4 personnes, au monde vraiment qui est petit poto. Au epsi bata en vérité te. Car allo ya boni uzandaku. Nazandaku te, nazaku place boy poto. Mutami bale boni ya papa za. Papa uti musala kotika siko poto. Place au kende zate sko, comment raisonner, pourquoi na bima ki non ki wapi? Butu pe komo ya. Mupepa malili ya poko komo beta osiko. Donc, destination koni. Otali gauche, otali droite, obi. Il faut rana zonga na ndako. Sko zonga batala yo. Tala, oso mata bis, omati bus, terminus a terminus. Bis eke na terminus oyo na kati. Ezui bata terminus, ezongi terminus oyo na kati. Okitarate. Omoni moyen tozu décision. Na zonga ndako. Sko zongi ndako. Et comme elle a dit comme ce qu'on a ça immeuble na o ko matate makoli comme kilo o fandika na biscalier butu comme ko yinda sko akomo bengo sko na téléphone mobile na otanga moni ke butu e makasa ko mo bengo sko o ko kapo yamba téléphone te bengi mo mobile batalimbi o talibwe minuit to ke iner yo libanda o comme na kubanga ko mo ka somo butu obina kota kaka o tourner clé o koti sko kuti na salon. Alala ite ozelo ka mwasi na ekiminda kumwela leate. Ufunguli ka porte. Aotaloka buluka ndako yezika. Wana siko yokayo. Songa na zongi. Pour exemple mutu mo muta pesinga conseil na zonga, esinga so na zongi te to yoka na ete ona zongi. Sopo na ete, nenge na zonga te. Nga pande na bimebo na kana ko zonga te ka pona mutu bwe muta pesinga conseil. Aotaloka bweneti ndako yezika. Obandi ko loba ba okipe ote. Siko mata na mbetu lala. Oui, babylon faut pas tout ça là, na lapa. Et sopanga na niveau moko. So bo sala on sous.